Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour mbote mingi na mimi soto ba bolinga maman il y a nitu na pesa ba mbote ba ebwe ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Na lingami ko ba ebanga ba linganga so ba malamu et ça la ngé sengo mingi. Si c'est votre deuxième maman il y a nitu la reine mère, appelez-moi kimia kaka. J'espère que vous allez bien. Merci mingi na ba vrai maman il y a nitu. Merci mingi na surtout obolanda maman il y a nitu obo disposa na bino pona kolanda maman il y a nitu to pe pona kotala maman il y a nitu ba obo partager ba émission. Merci ba obo benga maman nitu etc. En tout cas naza reconnaissante na bino surtout obo za ba vrai na kati ya Eliane Nitu TV. Ce que zamba no liboso na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a émission ainsi et quand na kati ya chaîne na biso pardon. Ici nous parlons de tout et de rien. Mais mingi tozaka basé sur le mariage, mais là tu peux na ba divers rebelle na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. On a posa kotala ba émission culinaire ko hésiter te kotala na Eliane Nitu TV au kotala. Ce qu'on a posa kosala mariage na yo, fête na yo, on a posa za kitoko ko luka musika te ko mitumisa te bengo be maman Eliane Nitu service traiteur la Providence. Ce qu'on a besoin ya kosomba lopango na la Sarabino toujours ba mapango ninge te kamera awa na kati ya mboka na biso Congo. Toronto City VIP de Maluku. Ce ko tal publicité Toronto City VIP de Maluku au comment na émission ya Papa Willy ezali wana soko contacter Papa Willy akopesa ba précision nyonso ba mapango za kitoko eza déjà cadastré tant yo kosomba za vraiment na musala mingi ya kosala te parce que to baki to kenda po to mboka moluka après to sa nini to zonga pona to tonga na kati ya kolo lelo to sola mingi makambo o etali mabala makambo etali mariage ngo to kosola. Pourquoi to kosola ngo to zo sola? Parce que par rapport ya fête o to kola o to bengi fête ya Saint-Valentin. Fête à Saint-Valentin, il y a un eloko to kosolo la siko yo na makamba fête à Saint-Valentin. Et ça vraiment pas si peu mawa kota la ke moto ke de côté donc o te vina yo o longwa na sa moyi o longwa na mukili o ngenza ba pesi biso boy mukili za kitoko boy o longwa yango ka pona makamba bolingo oh na yo ki pasi na yo ki mawa salinga na motema kota la ke ndeko moko mwasi ami bomika ka pona mobali na ye na Saint-Valentin a s'occuper na ye te. Mobali ne moko la fête à Saint-Valentin, mobali a s'occuper na été, mobali a bimaki, mobali a zongite ndeko ami bomi. En tout cas, son ambi sibino boy, batindel tindelinga ba vidéo na bandeko mosusu o basaka pe émission comme maman Eliane Nitu, batindelinga ba vidéo ke tala kutu kuna basela émission moi si o ami bomi pour na Saint-Valentin parce que mobali na azonga kite bandeko. Yango balobaka na bino toujours que le mariage c'est pour les adultes. Quand tu n'es pas encore mûr, il faut même pas t'engager dans le mariage. C'est pour les adultes le mariage. Il faut avoir les nerfs solides. Libala ezali panangu bate na bisabino toujours. Le vraiment na kati ya conseil. Libala ezali lipanangu bate. Libala ezali panangu bate. Ceux qui ont moni koza na maturité te, okolina nute ko s'engager na makamwa libala te. Mabala nyoso bomona komona ata musu mutavandi 40 na kati ya ndako ya libala azeka na 5 ans de bonheur.
O penza mobali apesa ki penza love ki lao. O mobali apesa ki penza bolingo. O comment 35 ans on est surtout milelo na milelo. Soko atali bana na sina boti bana na sala ni na ko divorcer te na ko vanda. O comment na mutavandi. Libala o eza parfait. Mariage, le mariage parfait n'existe pas. Ko banda na ba ya roi, tina ya biso na se. Ba roi bazaka na basi déjà combien? Ce sont des gens qui ne savent même pas rendre leur femme heureuse. Alors, yozana bana. Comment est-ce que yozana bana pour na mobile a sali bêtise? Aucun de commis boma. Pour na mobile na Saint-Valentin s'occuper na yote. Pour mobile a l'ali nanda côté. Pour mobile a zongité. Pour mobile a peso flirté. Mobile a peso bisouté. Mobile a peso cadoté. Au rotala nanu bana na yote. Oyebi que mobile o nenga zawana. Nzoto na banga mibale kota ka partout. Même atana li douzo amboy ko kiko kota. Ekota ka partout et c'est que c'est peli kokota ye kokota nango. Okota la bana na yote. Okota la nanu vina yo moko te. Omininga nanu yo moko okende kokufa pona mwana ya mutu. Mobali soki akufeli mwasi, mwasi azana na morgue. Azwaka mwasi mususu akenda ko se soulager na mwasi mususu. Po balobaka ke boling souci ya mwasi esuka pa mwasi mususu. Souci ya mobali esuka ka pipa ya mobali mususu. Mwasi azana na morgue alali déjà na morgue. OK alali akola mukali susu te. Okomona mobali mwasi azana na carte morgue mais mobali azunzo tone ya mibali akiyokota mpa ya mwasi mususu. Pona mwasi mususu asana nini a consoler makamona bomona ngo te. Tabula ya yemba mabala ya sango ekufa mokili ezali kokendese liboso kande ezali nde mopaya mabala ya sango ekufa ya ndenge na ndenge mabala ya sango ozotaki bato bakoka bote bakabwani soki mutamu que je n'en peux plus na libala prends tes clic clac vas-y ou bien va-t'en ou bien bozela onenge bozolango. Non, que oza na libala moko toxique, oza konyo comme vandi kaka non. Ce qu'on moko na libala moko toxique, au monde que tu souffres dans le mariage, au bina vendre au moins pour élever mes enfants, tu restes dedans pour élever tes enfants. Mais ce qu'on que moi je ne peux pas continuer à souffrir comme ça, vaut mieux partir pour préserver ma vie. OK nayo, la vie elle est précieuse. Ngana kamo rabato babake la vie n'est rien. La vie n'est rien. Kende na ba hôpital, ta la bato ba lali na ba mbeta ba hôpital. O ba zobonde ke melata poto hein, melata mo gorge moko ya maya, melata bo. C'est là où vous allez savoir que la vie est précieuse. O ba ko la vie n'est rien. Au mona mutakufi ah la vie n'est rien. La vie est précieuse. Même Jésus-Christ c'est sur la croix n'avait pas accepté de partir. Ah c'est kinzambe ah père, coupo ce que ko lekanga, même Yesu alinga ki akufata. Pour nzamba pesi biso mokili eza bien, mokili eza kitoko, okoki komi boma pona mwana ya mutu. Ba mabalo tozomona mono au Saint-Valentin. Est-ce que bolingo zakam kwa Saint-Valentin? Ton homme toi doit t'aimer, doit te montrer l'amour tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas mon Saint-Valentin, ndem kolo yoko silika, ndem kolo yoko mona kelelo Saint-Valentin, pour ni mbala pesa nga bizute, pour ni mbala salinga boyete mon Saint-Valentin, l'amour c'est tous les jours. Netinga ninge zalaka, le bonne année pour moi, chaque jour, chaque matin c'est une bonne année pour moi. C'est une nouvelle année pour moi. Chaque matin pour moi c'est une nouvelle année parce que kola la kola mkasen et ça habitude tu peux dormir et pas ne pas te réveiller le matin. Comment tu le vois à conscience c'était pour na bolingo quel amour. Est-ce que le soir va pour na Jésus-Christ de Nazareth so komi boma o ba na komi boma te bongo pona mobali yo moza na conscience na yo yebike nenga zala kaboy akenda rape ko linga basi mususu o yebike nenga zala kaboy azala rape na basi mususu. Même si tu ne le montres pas parce qu'il te respecte, Mazana Bango. Saint-Valentin, c'est rien. Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Exactement commerciale. Basala ke po biloko ko kakote kama, batuba ko kakote ka biloko na bango. Parce que commerce, économie, c'est comme ça. Mindele, on est toujours derrière les occidentaux, tous les blancs, tous les bango bongo. To ling toujours kolanda kaka makamwa mindele. Pona mindele ba sala kaboy, biso photo sala boy. Mundela le Saint-Valentin, Saint-Valentin. Le 25 décembre Noël. Qui vous a dit que Jésus fait le 25 décembre? 25 décembre c'est Noël. Eh c'est Noël. Les kamute on accepte que c'est Noël. Et ça na moka fête moko ça symbolique. Et date moko ça symbolique. Comment est-ce que tu peux ôter ta vie comme ça? Eux ça pona bino bato botika na bomoy. Comment est-ce que okoki kolomola okomi longa na mokili po bolingweleki na pesa bino lisolo ya ndeko oyo nga na mona na misu na ngai ya mosika te ya pembeni naza mwana mbinza likamuna baba na mbinza bayebi yango ya pembeni ami bwakela pétrole nzoto mobimba zika pona mobali po ezaka bikolo mibale mwasi moluba mobali mongala. Papa ya mongala lobi ko bala mwasi ya moluba te. Papa moluba bi ko bala mobala mongala te bangala balala kalikolo anzete. Papa mongala lobi ko bala mwasi ya moluba te ba luba balaka chibelebele.
bango mibale bazaki na bolingo. Mais le kola ba parents ba s'opposa ki na bolingo wana. Tango mobali abiseki mwasi en tout cas et simba sauté. Na kokoka te na continuer ba bala na te s'il vous plaît. Bazaka copain copine fiancé bazaka envisager basala li bala na mariage. Awa na kati ya mboka Congo. Na mwana miza ba bibi solo na zoloba. Ndeko wana mwasi pona souci le kwa mobali abiseki le kwa nga papa lingite likambo na biseki na ngomba lebele. Le kwa la papa lingite ya moni ki était na meka magie. Nami tumba na kufa na ngai po mobali liboma nami tumba na kufa na ngai po mobali alinginga te po ba famille mobali alinginga te azwa pétrole ami tumba achaka kande na mutu te po so acheki na mutu ami tumbi nzoto mobimba azika ya kosakana te ti lelo atikali kosimba mwana na nzoto te aza na bomo ya kufa te asimi mwana na nzoto te. Pourquoi? Parce que nenga mi tumba kama to la ninge kotaka e baby saka ba pareil tout atikali ko bota te menzamba sala kete ka bota te atikali ko bota te pona nini moto wana ninge kotaki na nzoto mais mobalo ya mi tumbelaki abala mwasi encore garçon na mongala aboti tala banebele et puis aboti na mwasi moko te aboti na basi ebele aboti si basi aboti na basi ebele mais moi so ami tumbaki pona ye azongela kieta alobaki te ke non lokolo mi tumbi pona nga parce que bolingwele ki makasi lokolo mi tumbaki na zala no kaka atikala ko zala na eta ndeko moi sa perda mobali alela mona ka mobali na basi ebele na bane ebele mobali abota mais atikali ko bota te pona ni parce que baby saki nzoto na ye. Au jour d'aujourd'hui na 21e siècle Saint-Valentin, au potolata rouge, potolata blanc, potolata vert, mobile qui au sala mona Saint-Valentin, na maman, ta musa kende ko tekende ki loko petele mina ko te boli misana za un peu vulgaire. Ta musu petele makite? Saint-Valentin ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas une fête qui symbolise l'amour. On a Saint-Valentin basal eze lokote. On a Saint-Valentin ba pesa na fleur et salini. Fleur wa pesa na tonga na midi fané et salé lokote. Au cause de fleur na tonga na midi fané. Couper sa fleur, il y a des abolingota. Il y a des activités que Dieu vraiment dans les cœurs de ton nom parce qu'elle a sa fleur. Non, ce n'est pas ça. Au cause d'appel dans sa fleur, tel côté, mais na kat na yondo na kat. Vraiment, c'est déplorable côté là comportement aboyé. Et ça mala monté vie et ça kaka moko. On ne vit qu'une seule fois. La vie n'a pas de brouillon. Li kamba bolingo so ke simbi bo tamboli zela moko. Bible le biso batimba le bayokante ba tambola zela moko te. Ce qui est bolingo simbi, botamuli zela moko. Ce qui est simbi te, au moni ke nakanga motema, mobala zonyo kolanga na supporter na vanda. Okangi motema vanda o supporter boko liba na tiba na bakobala. Ce que au moni ke kokanga motema te, pour préserver bo moni na yo, o tiki mobali wana, o zu mobali na yo mosusu. Oyo komona ka kolinga yo ko sala, oyo yo za kolinga. O zu mobali no moso moni ka kolinga yo ko sala, oyo yo o za kolinga. Koko miboma pona mwana mutu mususu te tango mibomi otali bana na yo nani akobokolela yo bana koleka yo moko kolo bana nde kwa mibomi eske atali bana na ye atali bana mariage sur les toxiques bima apparence libanda l'apparence est trompeuse et ça ba tumuso na libanda ko mona bango partout bazolia na mbanga na miso bato bazolia na babizu bazo sala boye bato ba mona biso mama TV oto benga na Kinshasa matalana ezana babolingo ya matalana na miso bato mais dans le silence la femme souffre ou l'homme souffre dans le silence. Mais le col to ba tout moko boye ba faut ba mona biso ba mona ke bolingo za kitoko. Il y a des gens aux mona couple moko boye ba mo baza bakanga photo soka ba ke fête. Ceux qui ba ke fête ko mona pete photo po o mona kaka pe surtout biso basi neto mona ka moi si o sala ba selfie moi si azo snapper. Ba selfie belé snap belé. Na publié pour batuba mona nga kende ki fête batuba mona nga toza bien nzoka il souffre dans le silence ba mabala matalana eza ba mabala oyo batuba souffre mingi na coulisse ba mabala matalana ki ba mona biso eza bato ba souffre na coulisse alors quoi bato ba riche ba lobata bon bato mo ba lobaka ba action mutela seke bato ba tambon alors quoi la libala o eza bien libalo evanda ya kitoko eza na kimia eza na esengo
Et ça, la calibre, moi, quand tu fais la photo, hein, bah, mon absurde photo, faut bisous, bah, mon faux bisous, faut bah, mon absurde qui fait, faut bah, mon absurde qui n'a matanga, tous un petit madame Zouzi. Non, l'apparence. Et ça, matalana. Des gens comme ça, ils souffrent dans le silence, na coulisses, bah, souffrent ma casse. Alors, le quoi là-bas, mais ça, ça va tout matalana, bah, lingi, bah, bah, matala, bango, bah, mon abango, nzoka, et ça, nango, bon côté. Au fond, et ça, bon côté. Au fond, surtout dans les mariages, la plupart des mariages, c'est les femmes qui souffrent. Beaucoup de femmes souffrent dans le mariage. Ah, on a un cas à Kinshasa. Na koye bisabino makambo belé. Oh, naza komona awa. Balobaka basi ya poto boy. Mais oya Kinshasa, ba koma plus pire koleka kutuna oyo ya poto. Nazo bisabino makambo asol. Ba koma plus pire koleka na oyo ya poto. Bande ko ozo ko telemela mingi. Komi sala mabete pona mobali. Te. Yo ozo talanga. Komi bomate pona mobali. Ko bebi sa vie na yo te pona mobali. Ko bebi sa vie na yo te pona mobali. Komi boma pona mobali te. Ko tika libota no pona mobali te. Ko tika bana na pona mobali te. Ko tika famille na wana pona mobali te. Et puis ko kendeli felo te pona mobali, bon sang. Ko kendeli felo te pona mobali. Si on a mobile, le monde qui est mobile, tu peux vivre seule et heureuse. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Vaut mieux vivre seule que de vivre dans un mariage toxique. Et ça là-bas, si Moussa va dire bien. Une fois mobile a fait le porte à côté, vieille baby. Parce qu'il y a mobile n'a côté problème et bandit. Il y a des gens problématiques. Na miso bato Alex que je t'adore. Mais na kulisa finga kayo bandel koloti na se. Mais yo peut quoi na matalana na miso bato je t'adore, otalika bo bato on kaka ke il m'adore ou bien on s'adore. OK, en réalité ce n'est pas ça. Mariage toxique. Si tu n'as pas la paix dans un mariage, tu peux partir. Si tu n'as pas la joie, l'homme ne te rend pas heureuse. À quoi bon de rester dedans? En train de pleurer, pleurnicher tout le temps. Non, ça ne sert à rien. Faire couler le larmes tout le jour à cause des mariages. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Kobo ma vie na yota. Komi boma te pona mwana mutu mususu. Tangu yo mi bomi. Yazo renye na basi mususu. Bosi bo mona mobali moko ke. Moi c'est mi bomi pona yeye pa mi bomi. Le quoi moi si nanga linga minga mi bomi nga pena mi boma na kende na ye. Non, na mona te. Soko so mona komela na commentaire. O so mona moi si moko. Mobali a mi bomi. Mobali moko a mi boma na Paris a mi boire à la fenêtre pour na moi si. Les abato nga na yebi. Ami boire na fenêtre. Grande sœur n'aime ta benga nga pour appeler ça na lisolo wana. Ami boire na fenêtre. Na corbeille et sonne. Pona moi si a kufa kenda moi ça n'a-t-il le raso vivre azu mobile ne mususu azo sa la vie na ye komi boma pona mwana mututa Saint-Valentin eza date moko symbolique eza fête moko kaka basali pona bateka ba fleurs bateka ba parfum bateka ba bijoux eza fête moko commercial bateka ba parfum bateka ba bijoux basala boye ba tiango mo journée moko férié kaka pona batu bo sepela ba commerçant bakoka kozambongo na bango. Et ça fait toujours que bomena nzoto te elle le Saint-Valentin et mobile abimisi ngate na Saint mais non c'est pas la route abimisa comme yo mobile abimisa ka ote mobile abi ko même on a restaurant te mobile abi ko sala ba plaisir te na Saint-Valentin de abimisa yo na Saint-Valentin pour esalanine to linko landaka o mindele bazo sala ce qui le totali mibali ba ko mibali na mibali e wuti wapi ka pa mindele. Ce total lelo basi bakungo babasi na basi utu kapa mindele makambo ke mobali kapa mindele to ko copier biloko malamu ya mabe to tika to ko copier ka nyoso mindele basala ata ba Saint-Valentin wana ba Saint-Valentin mindele ba mesana ngo ba ebinenge e fonctionnaka batu mundu basa biso batu mundu toze belé muto kola na yeso ki wapi ai makambo ya Saint-Valentin te okotsa mutu mo boye na vie na yo. Et si quand il y a cola, il y a la champagne, il y a un médecin servi à champagne. Et si quand cola, il y a caviar, il y a un médecin servi caviar.
Ndenga kola aibi restaurant, te yongo mettre ce restaurant, mutu ndengwa na mona ba fleur na balabala. Est-ce que aibi rose? Pour appeler na Saint-Valentin, kanga motema, yo moko fota la pe muto ya balio azandenge nini, muto ya balio azanani, bobalani na nani. Batu base belé ba ke na restaurant te muto sabi ah, na ke restaurant ke bebe samonga belé bon na restaurant pourquoi? Batu base ba yamba pe batu na banda kuna ba hotel likolo ya kolia. Koka ba oyo ezaka pasi. Likolo ya kolia muto ba te na oyamba te na bimisa mona nge belé batu balia na oyamba na ngate. Pona nini? Ya mutu muso akola na kisaleki ndeki. Azomona ngana. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Pourquoi na kindo somba viande? Pourquoi na kosomba viande na lambela bato? Wana eza obebi sambo. Pourquoi na kosomba mbisi ya malonga la lambela bato? Eza bato bazande ngwana, mutu mutazana ndenge na mutu mutazana ndenge na eza bato musoki pe na acheki ma ya semul na moto tango kangi asu moto kangi na ma ya semul. Eza na bato mususu balia kaka sardine. Mutakola mesana ki nalia sardine na kisala kindeki na pilipila ko boeta. Mutande ngwana sikoyo. Soka balio. Yo kanisa osombelo agneau, ko bandolia agneau. O kanisa osombelo poisson frais? Non, on donne ce qu'on a. Soka kola na kisala kindeki na matembele. O ko banda kola kisala kindeki na matembele. Akola na vitalo to na bako. A homela champagne te? Il faut retirer mon mode de vie na zaleli. Pour la fleur ya Saint-Valentin, amour nini oyo, mon bala kosala na Saint-Valentin, o na bosala te. Amour ngo ya ndenge nini? Bolinga ngo ya ndenge nini? Ya ndenge nini pa nini yo ko pesete o nzoto no pa nini o ya monate, pa nini o ya kota te. Pour la Saint-Valentin, Saint-Valentin mon œil. Bolingo nini na bosala te. Pour la Saint-Valentin. Ba o bozotanga bozana bomoy. Ba Saint-Valentin za ba fête commercial. Bon mon arrêté que na Saint-Valentin ba bazosala ba soirée. Pona ba mourir ba kenda ko sepela. Eza nini commerce. Mutavanda kana sa kelote mais na ça moi soirée na la Saint-Valentin. Ba tuba ya ba mela na zo moi un franc nanga. Ah c'est le commerce na yé. Eza mabete, eza commerce. Bon, mais bon, c'est plat, mais comment mandete, comment bon mandete, pour mon bala binisinga tenami boma, pour mon bala sepel singa le tenami boma, non. Bon, mon abba mi bali ba bimbi mo ba pour la base. Est-ce que bon mon abba mi bali ba tchaka pena souci pour la moi ça peut singa nzotote. Mon bali so peut singa nzotote a kele libanda ki azune nzoto. Wana zungelo na ndako. Ayebi ka zana mama bana a ki place mo côté. A ke se peut singa nzoto libanda. Ba sala kangoti. En tout cas, ça passe ces amawa.
Nandeko moi ça mi bomi pour na Saint-Valentin. Yangwana na vie il faut ko sambela. Ce qu'on a ko sambela te eke ba esprit ma bezo ya kokota yo yango ndetinda ka batna suicide. Mutu nenga za to saka na esprit de Dieu na esprit de Satan. Ce qu'on moni mutu o moni ko zo sala mabe mingi. Yeba ke esprit ya Satan mutu za ko dominer na kati na yo pour ko sala ka mabe. Esprit à Satan, ce que ce sont aux salaka ma paix, au salaka ma paix, au salamabe, bat au talisayo. Et le coup, c'est les hommes là, mutezo mon encaisse bien. Tozo batenga na sa gang, nga fana salaka boy, nga fana salaka boy. Mais c'est esprit diabolique. Parce que esprit à Nzambe ne tinda comme toi ça malam. Esprit ce qu'on a un esprit de Dieu katinayo et que tu ne sais pas comme malam. Et ben tu ne sais pas comment bato ba sepela nango. Ce qu'on a un esprit à Nzambe katinayo. Obanda ko lingo sa makamba malamu. Osa makamba moya bien, bato ba fait félicitations à elo ko ça les a bien. Ah félicitations. Moi nazaka muto un esprit à Nzambe. Aboma katin lokola kayen. Muto ta mon esprit à Nzambe afinga katin. Mutata mon esprit en Nzambe atonga kate, mutata mon esprit en Nzambe achola kate, mutata mon esprit en Nzambe akosela batu makambute, mutata mon esprit en Nzambe alukaka malheur ya baninga te. Par contre faut linga bonheur ya baninga. Alors yo mutu faut za na esprit ya discernement kati na yo, il faut savoir discerner. Il faut discerner. Celui qui a moko moteme tinde sala boy. Kati no pe se ke loko zo sala les amabe. Les esprits diaboliques sataniques qui sont là. Il y a toujours une sagesse. Senga toujours sagesse. Il faut que ça ait sagesse. Pour tout le monde dans la Bible, maman Abso Sarah a qui sagesse. Maman Sarah a mon qui tellement Abraham a zokutungise pour na kobota bazo bota te. A commencé à pécher servante naie. Zomo na musala na ngabotisa ebana. Mais le kola Abraham a dit moi sina a botisi mwana musala na mwana. Nzamba sepela kita. Nzamba lobi ndenge nini ngala zoze l'enfant de promesse. Mwana ngala prometa ona no ayete. Yo keli moi sina yo. Oke ko bota mwana ngala linga kite. Ismaël. Wana za mwana na ngaya bilaka te. Mwana bilaka akoya. Nzamba tika ki permeta ki agara bota Ismaël. Mais nzamba linga ki Ismaël te. Alinga ki ete? Tinzamba ki ko pesa Sarah Isaac. Aye ko pesa Abraham mwana ya promesse. Oh ya lingaki ke azala parce que avec aux mère père de multitude. Mwana ya lingaki. Nzamba ke musika Alexis le kwa na lingi mwana yo te Ismaël na lingi etaza mwana ya lisumu. Aye bisa Abraham na mwana na mama bwaka bango na désert na lingi bango te. Maman Sarah zanga ki sagesse. Il fallait qu'il y ait la patience. Pour que moi na bilaka azali akoya. Mais le corps peut tout la patience te. Tolinga pressé. Voilà pourquoi maman Sarah monaki. Nenga zoko ko pesa papa Abraham banate. Kene na mutamusa na nzamba permettre mutamusa la bota. Mais nzamba linga ki mwana wana te. Alinga ki était le quoi batu mingi pe ba lelo bazana bana. Au moins la mobala boti bana. Hors mariage. Moukola ko bota bana mo dans le mariage. Akomi ko adorer bano ya boti dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'azana bango ndako moko, azolo ngola bango couche, aoketika bango na classe, atika bango na le pas médecin. Affection nezaka makasi mingi koleka bano babota mi hors mariage. O bazali banda il faut mobala kendaka kotala bango na mikolo. Une année, on a bango 2, 3, 4 fois. Mais au bazan anda kwa lala kana bango la muka bango c'est différent. Yo to mona katina lelo. O bana nyoso baza bana. Mais bolingo ba parents ezala kandenge moko te na bana nyoso tu. Ba circonstance o bana babota meli ya ngonde tinda ka ba parents balinga bango. Et na batu muso venda mariage na mobali pendant 10 ans bazo bota te. Mukolo bakobota mwana wana mobali ako adorer mwana wana. Poza mwana moko désirer mwana mobanda ko kolinga mais ça na mobali muso bimika na mwasi lolo azizemi mwasi tango azazemi abisi mobali na za azemi mobali atalika za azemi aboti kaka les enfants désirés na bana babota mabo baza ndenge moko te omona ki ana bana ebele mais ndenga linga ba ayebi tina ndenga ka mwana wana c'est comme ça et alors quoi mwasi bwana mobali bwa copain copine mobali a santé yo apesi ozemi bakeko tiko na famille mobali mais mobali apesi ko zemi te po bala yo. Parce que bon, ça couplaki,
yango tu es tombé enceinte baki ko tiko na famille mobile mais zaki po bala yote tango ko boto ko mona zonga pa na bino akwaki ko bala mwasi o ya lingaki le cœur komi boma pona mobile te mingi mibali ba miboma ngaba pona basi te buzo ba nezaka mingi na biso basi ozo kanisa ki ngala mobile lokwa to kaboni na zo mobile musute never c'est pas comme ça. Bato kutu basala kinduma na balabala soki mobala na tanga makia se ko mobala zelo ngona kinduma chena katandako wabino mama Elia ntuna toujours na mboka Kongo kana na ebisa kibino ba marié na ngabo zela ngai par la grâce de Dieu na oya na kalate s'opposant à besoin à mariage que ils étaient contacté mama Elia nitu kana na message ko ebisa bino que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki. Tata Nzambe kalusaku muna. Nzamba ni beshaneni bana betu. Bon, c'est bon comme un tabac. Bisous. Bonne journée. Bye bye.